bandeko, bienvenue sur chaîne Nanga YouTube La Santé et nous. Comme Nanga Melissa, Naza infirmière de profession, Naza na 5 ans d'expérience en tant qu'infirmière et puis Naza pe la maîtrise Nanga na soin ya ba personne oyo ba souffrir na diabète. Idée ya chaîne oyo et la kingai tant on a observé que na communauté na biso africaine en général, batu belé soki bakangi bango na maladie, ils se disent que ils ont souka, bon, qu'ils sont vivre vie normale. Alors que ma maladie est belle, ils ont juste besoin de discipline pour vivre vie normale. La chaîne Otokolobela plus sur Makambo affectaka, biso en tant que africain, tel que ma maladie, Makambo msusu ebele. Alors j'espère que beaucoup la nombreux ya kolinga page yo ya ko partager ngona bande ko msusu ba détail na biso eza na suka ya vidéo yo. Merci beaucoup, à la prochaine.